d'ici là, c'est outil d'un combat historique, il y a combat et dans Moulaï, et bandi 2003, monsieur Babanang 2000. Mais tu vois, 20 combat penda na niveau ya Western Cape Arabani beaucoup plus en 2006. Bitumba 2006, ndé échancé makamuna Congo. Objectif est d'aller au Sunga, ba Congolais na domaine nyoso. Ngala bengango match kwata, yaka na terrain, tobunda pour que ba Congolais bazwa satisfaction malam. Nous avons beaucoup d'irrégularités, beaucoup de problèmes dans la communauté. Ba problème to zanga zaka mambikandati. Donc d'ici là biso bana ko zanga bureau oyo pour qu'il ait avancé. Dans 4 mois déjà, c'est une annonce que j'ai informé dans Batou. D'ici là aussi à bureau. D'ici là aussi à matisé organisation au niveau international, non seulement local à niveau Afrique du Sud, mais vraiment au niveau international. Bref, il y a des conférences, il y a des meetings. À chaque fois, l'activité nous sur les réfugiés au Salima. D'ici là aussi à toujours invitation. D'ici là aussi à renouveler partenariat et la confiance avec la société civile, dirigée par Esaïe Mombilo. Grâce à partenariat et propulsé encore d'ici là aussi. Donc voilà une organisation jusqu'à présent, tu répéterais déjà 100. Un de nous avons assisté communauté dans le domaine dans la connaissance dans la marque. Mais ce qui est très mauvais, c'est qu'il y a une campagne à mabete pour tout faire ou pour diffamer bateau ba pesibinonzela. Parce que tout le monde à chaque fois d'ici là aussi bateau nyonso ba ko sala ba communauté na Western Cape. So ko taliba source na bango ba utika d'ici là aussi. Sengi na bino ba organisation ya mike ya ba bébé to kopesa bino biberon. Bobanga te to kopesa bino biberon, bomela biberon mais botike la mikuwa na misunye na d'ici WC na bateau ba ko diriger communauté parce que communauté ezali makambo black te. Baïke Banamboka, toujours dans le cadre d'ICWC, diaspora congolaise à Western Cape. Tozali awa na Baïke Banamboka ya bureau. Tota ko solana mwana mboka vice-président na mbeli bino lisusu secrétaire. Mais na kolinga ye moko mi présenter mbote mwana mboka. Mbote ndeko journaliste, ngai nazali secrétaire kombo langue zali Pazi Masamba, nali secrétaire général ya DCWC, combattant à premier rang. Donc l'histoire ya combat est bannie dans la génération, biso ba deuxième génération. La première génération, ils allaient faire Masikini, faire Nabiso Mantikala, biso la deuxième génération au niveau à combat. Donc voilà. Nabanzi bososoli bino moko to ambeli bino secrétaire général oazali combattant ndenga uti ko expliquer bino mais mwana mboka boy bisabiso imagine ni bosali pona ko telemisa DCWC na façon telemi bazolo belango partout Cape Town, Jobek, PI, Pumalanga, bazolo bela diaspora congolaise à Western Cape mais mikolo mieleka ki to aki mbutu on dirait makambo ezotambola bien te bazolo ba ekufi basala ki campagne mabe na kombo DCWC secret na bino ezani. Bon, photo Lukato ça toute une émission parce que comme on est depuis révolution Salema Gitina Sikoyo moi personnellement dans l'équité. Nabi ki bande ko na biso ba le kanaki entre autres lo ya le kanaki déjà de connaissance du mec qui fa le kanaki mais version ya révolution mukolo zanata to ça la émission pour bande ko ba comprendre mamuki. Bon, c'est très alikara. Moi na chaque loko si vous mettez les gens qu'il faut à la place qu'il faut, il y aura toujours un changement. C'est l'une des choses que je peux sur le Kanambo Kalabiso. Donc, d'ici là, il y a un bureau pour qu'il ait avancé. Dans 4 mois déjà, c'est une annonce que j'ai informé dans Batou. D'ici là, il y a un bureau. D'ici là, il y a matisé organisation au niveau international, non seulement local à niveau Afrique du Sud, mais vraiment au niveau international. Bref, il y a des conférences, il y a des meetings. À chaque fois, l'activité nous sur les réfugiés au Salima. D'ici là, à toujours invitation. D'ici là, à renouveler partenariat et la confiance avec la société civile, dirigée par Esaïe Mombilo. Grâce à partenariat et propulsé encore d'ici là. Donc voilà, on met le bloc qui est à Tangeliowana et c'est la suffisance qui est et l'autre organisation. Si à l'interne vous êtes fort, automatiquement, vous allez au monde. Donc voilà, on met un gros lot dans le website. Nabanzi baïke bana boka bo kindenge mona mboka uti ko sosola même na pays na biso ezali problème ya
pays te mezali problème ya batu oyo besengeli basala. Donc DCWC banda ko zanga batu neti bango, banda ko zanga bureau neti na bango. Mais lelo baye tomoni makambo zo tambola vraiment longonya na bino et puis longonya na équipe na mobimba na banzi vice président satanga ki bakomo na bango nyonso mais na ebité batu oyo bazalaki liboso oyo ba kotisaki maji ya mabe ya DCWC. Mais lelo toyoki ba misusu il paraît bazolinga kosala campagne ya mabe pour na DCWC. Et na profiter pour na webisa bino baike bana mboka biso ba journaliste toza na kati ya communauté toyebi ba organisation nini et travailler pour na communauté oyo. Banani balalaka te batambolaka butu moi komata na ba avion na ba bis pour na communauté oyo. Mais tomoni ba communauté moko ya ba bébé botami. C'est-à-dire organisation à 2 mois ezolinga diriger ba maman ya 60 ans ba kozala ba koko na ba maman na bango. Alors baza na système ya mislead population. Biso toya ko telemena na bango et to reposa na pembeni ya ba organisation solo yango bomoni toye na kati ya DCWC. Mona mboka ya biso na pa batu musu bako kanisa DCWC za na 3 mois 4 mois. DCWC komba oyo eza na combien de mbula? Bon, DCWC wuti na combat historique ya combat eza mamulai. Et badi 2003, musu babanda ngope 2000. Mais toko ba 20 combat penda na niveau ya Western Cape Arabani beaucoup plus na 2006. Bitumba 2006 nde échancé makamu na Congo nde échancé pe makamu parce que DCWC eza kombo autoprêté yango presque na 2018 et outi na ba CCDC et outi na ba kombo leke be presque poto comme DCWC. Donc voilà, mais enregistrement ezala ki toujours enregistrement DCWC depuis 2018. Et en 2018 le gouvernement sud-africain au niveau social development a payé biso agrément. Donc jusqu'au de 2018 à nos jours, nous avons au moins 7 ans d'existence. C'est normal, bah vague et les caningé l'équipe parce que il n'est pas bureau le bureau côté oyo, il a fallu bah vague les cas. Batu mususu bakota ba révolution salema tota batu mususu ba faire base na place te bakoti manigance salema ba nini jusqu'à tel point que bureau oyo ekokota. Tozaka na 4 mois na biso. Mais Congolais non sa Western Cape na au hasard partout dans le monde entier soit habité que tono azomona msa DCWC fazane kandoki. Il est permis de tout le monde de rêver, mais à un certain moment il faut reconnaître baton boa ça msala. Nous n'avons aucun problème dans l'organisation Ebotama. Bako Ebotama 1 million, 2 millions, 3 millions bazana bango. Mais l'existence de DCWC monika timing wada 7 ans pour se rattraper nango na limite. Ozomona objectif ezali kosunga ba Congolais na domaine nyonso. Ngala benga ngo match kwata yaka na terrain to bunda pour que ba Congolais bazwa satisfaction malam. Nous avons beaucoup d'irrégularités, beaucoup de problèmes dans la communauté. Ba problème to zanga zaka mambikanda te. Ba ramsu to rolo bango na caméra boete, mais sauf que tout ça ba problème est belé. Chacun de nous a recours au système communauté na domaine na yé, na connaissance na yé, pe na marque na yé. Mais ce qui est très mauvais, qu'on a une campagne à ma bête pour tout faire ou bien pour diffamer bateau ba pesibino nzela. Parce que tout le monde à chaque fois d'ici la BUC bateau nyonso ba ko sala ba communauté na Western Cape. So ko taliba source na bango ba utika d'ici la BUC. Ezaka bana ndaku bazu initiative ne balingi batombolo si bendele. Mais ça dépend au tombolo on a le boko nini. Ya gauche ou ya droite. So ko tombolo on boko mi balé, c'est que faut reconnaître que ton o uti na d'ici la BUC za mwana ndaku. Ko yate pour combattre place oyo uti. Bima travailler sur nga ba Congolais to robetelo maboko. Yango mo les lignes de démarche auto za na yango actuellement tous a ko réunir ba organisation nyonso. Jusqu'à présent, tu répéterais déjà 100 organisations. Liste zali komata musala pe zali ma ebele. C'est ainsi le cas d'acheter au bureau na biso depuis 7 ans. D'ici la biso to na bureau te. Tous ala na bureau moko juste awa na ndenge to aki makuna pourquoi to za mbongo afuta ngote. Mais sikoyo d'ici la biso azu bureau aye moko à partir du bureau wala ndeko permettre biso to accélérer encore misala parce que avant fin d'année oyo il faut to ba organisation na Western Cape a la combien ba Congolais na Western Cape a bazala combien pour que to meka ko rediriger champ de tir na biso na ba problème autres dans le niveau communauté. Donc voilà on met en gros na ko bana yango wana na banzi ndenge mwana mboka uti ko sosola pe ko expliquer bino ba bébé à 3 mois 4 mois ba organisation à 2 mois 3 mois bazolinga ba diriger communauté munene neti oyo na banzi boyoki côté combat ibandaki
depuis ti ndenge baye ko reconnaître yango en tant qu'organisation officielle. Alors to sengi na bino ba organisation ya mike ya ba bébé to kopesa bino biberon. Bobanga te to kopesa bino biberon, bomela biberon mais botikela mikuwa na misunye na DCWC na bato bakoki ko diriger communauté parce que communauté ezali makambo black te. Merci mingi mwana mboka lika monino ko ajouter ona tunyote pona moment où to solo. Bon, les camarades ajouter ça que toujours senga na bande ko nonso bakuta na bakola na vidéo oyo. Boya ba ke configuration ya DCWC échangeant. Ba o nonso batika na somo. Ya be événement ba combattant basala. Ba ba configuration échanger. Oui, bah le baka toujours le boka pili sur le ciel a raté. Ce qu'on y a peine à vouloir batopé à vouloir bako kozala. Mais la minute nous allons nous prenons beaucoup plus mingi les social ya ba congolais ya Western Cape. Donc tout ça beaucoup plus mingi na point social et non na point ya ba combat. Le combat existe, le combat a changé de forme. Alors tu OK nango la forme autre comme nango actuellement qui veut dire servir la communauté d'abord. Les restes après. Zabansi boyoki ndenge mwana mboka uti ko manyola mwana boko la mama te mama nde boko la mwana mwana ko zala na 3 mois 4 mois obule neti okomi papa to mama ya mama na yo mais biso ba docteur toyebi tango mama yaki na passe ya zemi na hôpital to zala ki wana tango mama boti to zala ki wana mais là biberon problème ezalité na banzi to suki pona mwana mboka to ambape baike mususu bazali yao. Merci beaucoup. Merci mingi mwana mboka. D'accord.